Nzambe merci opesi biso président Fati na Congo. Makanisi ya Fati eza malamu pona peuple etambola malamu. Président Fati amonaka musika ye, amonaka musika yo kaka musika ye, yo kaka musika bana Congo sima ya Fati. Biso nyoso sima ya Fati tosala fiere pona Fati. Tosala fiere jeunesse mobilité mando simela. Jeunesse de Téléma, jeunesse de Téléma. Likambo monene boye salami na Congo mbala libosa tomona président akambi mboka na maboko ya Nzambe. Jeunesse de Téléma, likambo monene boye salami na Congo mbala libosa tomona président akambi mboka na maboko ya Nzambe. O bana Congo touti na basi tozalaki kokufa lokola banyama Nzambe asali. O bana Congo touti na basi tozalaki kokufa lokola banyama Nzambe asali. Bamama na basi bababa pe na basi mbongo ezalite ya kofutela bana kelasi. 5 minutes avec César Ngadi, tout le monde est d'accord. Bamama na basi bababa pe na basi mbongo ezalite ya kofutela bana kelasi. Tokomaki bafasere na balabala moyibi tokomaki bakuluna. Tokomaki bafasere na balabala moyibi tokomaki bakuluna. Badiaspora topesi bino merci na bitumba bobundi tango molai mpona lokumu ya Congo. Badiaspora topesi bino merci na bitumba bobundi tango molai mpona lokumu ya Congo. Gouvernement moya tosangana liboke moko mpona avenir ya Congo. Jeannot Kabouya, les patriotes, l'espoir qui demain. Gouvernement moya tosangana liboke moko mpona avenir ya Congo. Jeunesse senyi na président Katumbi na président Chapere président Fayulu topesa loboko na Fati azali mwana moko. Makila bana Congo esopani mingi bapapa banyokwami mingi bamama banyokwami mingi bandeko ya basi baviolame mingi. Nzambe asali ikamwa stamusheti isipa merci ba diaspora pobolite pona Congo. Nzambe asali président Fati kobosana te. Papa lobaki le peuple d'abord. Ingénieur Moïse Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati.
chaîne ya Londres eza na kati olingomona makambo ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager nango keno partout lingi na bouquet ya Sepela TV même biso ndenge zo même biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chers internautes, il y a Cléboa original, contrôle technique, et ça émission na bino ya sika o ebanda ko s'est passé. Et pourquoi contrôle technique? Ba bazar na France a bazaka na Belgique, Allemagne, ba ebi bien, bato bakumba kamituka, ndeti en France, soko sombi mutuka no asika, ba biso mbamona contrôle technique. Mais soko sombi mutuka ya occasion, to mutuka nini, il faut les contrôle technique, c'est-à-dire ba checker, ngo ba contrôler. Soki eza na anomalie, soki eza na problème moko. Ça la contrôle technique, ezali pour la sécurité na yo moko et conducteur. Eza pour la sécurité, ya batu oyo, batambola na nzela ba piéton, donc eza pour la sécurité ya environnement. Supposons que autant la mutuka no bonakata autoroute pe omona, pas mutuka pe katel nilio. Donc problème pe ko zo. Alors, contrôle technique na France c'est ça la mara chaque 2 ans. Après 2 ans, il faut ça la contrôle technique ya mutuka na yo. Ce que c'est le contrôle technique à Moutuka na yo et que ba monio na moi problème soit m sous phare ils ont un problème to franc et to logo mogo ou ça là contre visite donc c'est-à-dire ba zong sango lisusu ba réparer yango yango na s'inspira qui na ni wana comme un sociologue na s'inspirer na moi technique wana et ça na bato belé baza ko lekana na ba média baza ko lekana na TV na radio surtout na internet a outil nanda kuna la muki a sokole longita et gamba moko a diffuser bino information à lukuta. Alors on a que conscientiser bino to zonga nanzela. Ozala pour Félix, ozala contre Félix, mais diffuser les batou vraie information. La vraie information répond à la formule qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi et avec quel effet au batang sabition sur la classe to ebi. Ceux qui peuvent éviter tout na bateau ba ebi. V César Nga Diazali a copé ko la kisayo. Comment créer une information? Au taper au luki ba journaux, luki ba livre au tangi, au léo yaka boudi ki boudi, au tchel bat information lukuta, ba tout temps batalaka en premier lieu et zakana ba victime. Mutatali mbala moko makanisine baby. Or yonde mutu au bomi. Et ça le gars médecin azu kisi amabe a chubi batu ba kufa. Bato batika la sima, tant vérité goya mais vérité et goya la sima mais ba dégâts et ça la maka. Yango on a bi contrôle technique et pour na ko corriger pour nous redresser, pour nous essayer de conscientiser. Quiconque veut passer à cette émission, il nous appelle sur le numéro qui est affiché là-bas, en bas, oui, on s'enregistre. Même si tu es un chroniqueur, ce que l'ingénieur vient alors au défier d'une manière intelligente. Ce que vous allez pasteur a triché, yaka, tout ça une mission. Ce que vous allez politicien, tu viens. Ce que vous allez musicien, tu viens. Et alors, au monde qui est en Oleki, peut-être quand ça qui m'a bien, mais peut-être au Bimiso, au Bitala, au Ezabomoni, qui est corrigé, au Rosong en la norme, contrôle technique et pour Nabino. Tout le monde est d'accord ici à Paris sur Cléboa original, contrôle technique, désormais dans vos maisons. Et alors, bon, ça vous un mot très bien. Merci, je vous remercie. Mote Bandeko, merci Ndebo Yamina Banda Konabino.
Tomanda désormais kokutana na cadre ya émission Oyo Tolobe la santé. Bon, nga comme on a Jean-Paul Djamba, dont naza Ndekonabino, dont naza na poto depuis Bamboula Ebele, dont na longwa Kisasa, na kolika na Kisasa, na Bandal, biso bana Bandal, Bandal na longwa na ya poto. Donc, l'hypertension, le cœur est une pompe musculaire qui propulse le sang sous le réseau d'artères. Et nous, mon thème à l'abisso, les pompe, et la muscle, et la canette de coffre, mon thème à mon thème sur la canette de coffre. Si koyo, mon thème à mon salaire à mon anini, ko poussa, ko tindi kamakila est propre, na bamisisa minene, la barre. Diabète est sécrété na moko ya eteni ya nzoto o babengi pancréas. Pancréas ou pancréas, yango ezo sécrété entre autres ba hormone mibale o babengi insuline. Musala insuline eza nini? Eza soki olie yango ezo réguler. Ezo tia donc soko olie et sécréter et produire insuline pour ekitisa to ya makambo AVC. AVC eza nini? Accident vasculaire cérébral. Bon, on va expliquer bien la mokuse. A, ezali accident ou ekoya à tout moment. Eza brutal. Siko V, etali makambo a vaisseau. Ba vaisseau ezali ba artère, ba veine, ou ezana cerveau. Et puis C, cérébral etali makambo etali cerveau, etali mutu. Voilà pour la AVC. Mais si on va classifier en mode 2, les amis balais. Les AVC au babengi ischémique. Na AVC au babengi. Continue à vous un conseil. Quand on dit maman n'a pas de bananaï, n'a quitté là. Papa Dembaki, de Kama Nyamase, la dièse. N'a pas quitté na pondu. Cause la zoto madame et de qui l'osso. Nyama mbisi na pondo. Merci. Original.